Wana na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Mardi à la wota mino merci posé bebo sa télévision la mino pour la téléphone ngala juna peuple font la journée pour le premier ministre madame Judith Suminwa Kuluka kuna na Washington et pa yazalaki wapi abete ki masolo na bato ndenge na ndenge na ba responsable ya gouvernement pe ba dirigeant organisation internationale pour na o Italie réunion ya printemps bola na reportage o. Na séjour américain, chef du gouvernement Judith Suminwa Kuluka a marqué qu'il va rencontrer un ndenge na ba haut responsable gouvernementaux pe ba dirigeant d'organisation internationale pour na ba réunion ya printemps ya groupe ya Banque mondiale pe ya Fonds monétaire international. Chef du gouvernement a betaki masolo jeudi elekina Anna Abjer de oyo azali directrice générale ya ba opération ya groupe ya Banque mondiale na cadre ya réunion consacrée na renforcement ya partenariat stratégique entre institutions financières et la République démocratique du Congo, puis séance de travail oyo et permettra que kotia ba point ba priorité et intervention ya Banque mondiale na appui na politique publique ya gouvernement Suminwa, en particulier ba secteur ya énergie ya mai oyo ils allaient considérer le col levier essentiel ya transformation économique et sociale na ba discussion oyo ba projet mi balé et zala ki bongo aborder initiative mission 300 pe projet ya Grand Inga nyonso mi balé na centre ba stratégie électrification ya République démocratique du Congo, ba initiative oyo ezali pona ko accélérer accès na électricité na échelle nationale mingi na milieu rural na nzela ya combinaison pe ba solution centralisée pe décentralisée pona ba concertation oyo et permettant ki kota en revue ba avancer oyo ezali enregistré na cadre ya déploiement ya premier programme électrification rurale na nzela ba structure dédiée lokola en serre pe ba effort oyo ezali ko viser ko poussa courant na ba zone oyo ezali servité boye pour na ba échange oyo et portaki pe na développement ya Grand Inga méga projet hydroélectrique ezali ko envisager lokola pilier moko ya malonga pour na stratégie énergétique nationale pe régionale au-delà ya question énergétique problématique et accès na l'eau potable yango pe ezalaki axe mususu ya réunion gouvernement Suminwa batalisi ambition ko atteindre 60% ya accès na eau potable d'ici 2035 dans la réforme en profondeur ya secteur pe mobilisation oyo ezali kotombwama pona ba investissement na suka ya réunion premier ministre Judith Suminwa atenaki entretien moko na format restreint et longona directrice générale de opération ya Banque mondiale atalisaki niveau ya dialogue stratégique entre ba deux parties pe volonté commune ya ko renforcer coopération na service ya développement ya République démocratique du Congo na nzela ba échange gouvernement Suminwa atalisi engagement na ye ko sala ba secteur ya énergie pe ya l'eau na secteur ya énergie pe ya mai ba priorité ya malonga pona action na ye na service ya croissance ya création d'emploi pe ya amélioration to kobongisa ba conditions de vie ya population lolenge na pilier 1 P4 ya programme d'action na ye. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, y a salaki visite officielle na nouvelle installation, il y a commission de la concurrence Oyo et Zwami Bongo na avenue Uganda pour la commune, il y a Gombe. Héritier Mapinemi Fabrice Lundombi. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba a effectué qui visite officielle dans les nouvelles installations. Il y a commission, il y a concurrence. Comme Kona Mukuse, Oyo Izwami, na venu Uganda na commune ya Gombe. Na visite Oyo, vice-premier ministre, a parcouru qui ensemble. Il y a des espèces de nuances, il y a travail et institution. Mingi Penzaba bureau, il y a coordonnateur national, puis il y a coordonnateur adjoint en charge, il y a intégration économique. Pe lisusu atalaki ba service ya administration ya finance pe ba loko ya expert consultant pe lisusu asalaki bongo atalaki bongo pool ya ba enquêteur
pe ba espace nyonso informatique pe technique bosimba pe boyeba ke azwaki maloba na occasion coordonnateur ya Comcon Simba Luzolo Freddy atalisaki profonde gratitude na ye epai ya vice-premier ministre na ndenge ayaki ko visiter bango pe na ndenge bango bazali kosalela ba nouveau bâtiment oyo apesaki bango a souligné que infrastructure moderne oyo eko permettre bango ko améliorer significativement ba condition ya mosala pe ya personnel et longo na ba marque ya ba nouvelle étape ya renforcement ya régulation économique pe lisusu awa na République démocratique du Congo. Nouveau siège oyo ezali bongo désormais centre névralgique à partir ya nango et kosala bongo ba renforcer ba capacité d'enquête grâce na ba espace oyo ezali adapté pe sécurisé ba ko améliorer accueil ya ba opérateur économique pe ya ba consommateur oyo bazali koluka protection atalifike davantage rigueur ya autorité ya l'État na régulation ya marché pe ba pratique anti-concurrentielle na maloba na ye Daniel Mukoko Samba a rappelé vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ezali accès na promotion ya classe ya ba entrepreneurs nationaux oyo bazali capable ya ko soutenir durablement croissance économique awa na mboka na biso a insisté na rôle stratégique ya Comco en tant qu'instrument ya souveraineté économique oyo azali chargé à garantir ba pratique commerciale saine pe ya ko assurer concurrence équitable pe ya ko protéger ba consommateur. Vice-premier ministre a souligné ki pe lisusu mise en place ya cadre ya travail moderne oyo ezali eloko moko ya litomba pour na efficacité ya institution publique pe na réussite ya ba réforme nyonso oyo ezali engagé na secteur économique. Alobi ye amoni yango lokola instrument moko ya malonga pour la restauration ya souveraineté économique ya République démocratique du Congo. Honorable Hermione Bolumbe élu ya Moamba ye akitaki mikoleleki kuna na ville ya Mbujimai na province ya Kasai oriental et pa wapi maire élu ya ville ya Kinshasa asalaki ba activité ya ndenge na ndenge. Fabrice Lundumbi ataki simasima na ye na compte info Lingala. Salle ya hôtel métropole na ville ya Mbujimai na province ya Kasai oriental et yindaki na ndenge ya kosakana te pour na conférence oyo ezalaki animé et pa ya honorable Hermione Bolumbe meilleur élu ya ville ya Kinshasa na circonscription électorale ya Moamba bosimba pe boyeba ke ba kwenyonso ya ville ya Mbujimai e ningana ki na ndenge ya kosakana te pe nzinga na yango bayaki pona kosala ba échange oyo abato rompi elongo na honorable Hermione Bolumbe pona makambo etali ba droit pe ba devoir na bango meilleur élu ya ville ya Kinshasa atalisaki bango ba réalisation ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo asali ba miracle ya makasi na ville ya Mbujimai pe na ba province ebele ya République démocratique du Congo. Natina wana Hermione Bolumbe député sans frontières à Sengaki na foule ba bête la chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Béton Maboko. Je veux que tout bête la chef de l'État Maboko. Aujourd'hui, on a une dame qui est forte. Il faut remettre Maboko, la première ministre Judith Suminwa. C'est la toute première fois que nous ayons maman remettre Maboko, maman. Ma jeune fille remettre Maboko. Clé ya événement ezalaki mingi penza financement ya 100 entrepreneurs bilenge oyo bazali ba entrepreneurs bazana ba document na bango pe bazali en règle elongo na l'état bango nyonso bazwaki ba enveloppe pour na ko booster ba entreprise na bango dont signé honorable Hermione Bolumbe meilleur élu ya ville ya Kinshasa député sans frontières ba bénéficiaire bazanga kité kotalisa esengo na bango. Je dis un grand merci à l'honorable pour les gestes louables qu'il a pensé vraiment aux jeunes du Kasai oriental en général et ceux de Mbujimai en particulier que je suis. Je dis grand merci à cette initiative, merci aussi à la Fondation. J'encourage le docteur que ça aille de l'avant. Aujourd'hui, grâce à mon projet de fabrication de savons et produits de nettoyage, j'ai eu un financement de la part bien sûr de l'honorable docteur Hermione Bolumbe
quelque chose qui m'encourage à pouvoir progresser dans mon domaine. Jingele mama Dr Bolumbu merci wa bungi nzambi amwambulisha wanyatunuka nipenza mudimudu wengeba kwambulisha bana. Bosimba peboye bake 24 heures avant Eli ya circonscription électorale ya Moamba a pesaki appareil anesthésique moko ya sika na cliniques universitaires ya Mbujimai na province ya Kasai oriental. Ezalaki na présence ya recteur, médecin directeur, ba médecin pe quelques personnels ya institution Oyo. Honorable Hermione Boulumbe a bimisaki yango directement na magasin botala appareil yango ezali vraiment ya sika. Elle nous a pas amené un appareil déclassé ailleurs, un cadavre d'appareil à qui on essaie de donner encore quelques mois de vie ici chez nous, comme si on était une poubelle. Elle nous amène un appareil pimpant neuf. Et donc, c'est de ça dont nous avons besoin. Et ce n'est pas de la technologie dépassée, sinon une technologie actuelle. Oyo Bengaka, affectueusement, député de la République, honorable Hermione Boulumbe, a promettre qu'aucun Tokotala, ba cliniques universitaires nyonso ya République démocratique du Congo. Je vais visiter toutes les cliniques universitaires du pays. J'ai commencé par les Haut-Katanga, aujourd'hui je suis à Mbujimai. Le lundi, je serai à Kinshasa et au début du mois prochain, je serai au Bas-Congo, au Congo central. Donc on continue. Que les gens soient calmes, je visiterai toutes les provinces. Pour moi, le plus important est que je reste un pont entre le médecin et nos populations. Après la clinique universitaire, Eli a se constitué électoral ya Moamba a memaki sourire topé koseka et pas yaba orphelin nyonso ya orphelinat Dieu parmi nous. Nali Benganaye ayaki na ba fourniture scolaire pour na année scolaire 2026-2027 oyo ekobanda déjà kalate ayaki na ba sac, ba cahier, ba stylo, bilamba puis ba sapatu ya kolata. Même geste ya générosité oyo ezalaki peut poser na paroisse Notre-Dame de l'Espérance et pas ya Abbé Blaise Kanda pour na soulager kaka ba parents pour la prochaine rentrée scolaire. Honorable Hermione Boulumbe ozali vraiment député sans frontières Mboka Mobimba ezali kotale la seyo. Na masolo etali parti lumbiste il fié par le mukuse baki wasali qui compte de presse pour le lundi 20 avril 2026 pour la siège na bango pour na kotali sa décision nyos au justice est confirmée par Luka Kasemoko à leader na ngoza Didier Mazenga. Michael Bristo tapis pour nos détails. Nous vous avons invité pour vous faire comprendre comme journaliste que faites comprendre à l'opinion qu'il n'y a pas deux palos. Na bouille de presse oyo liboso bapandi sango. Palou et qui kaka goyebi son opinion publique justice esi katakala. Oh palou ya songolo, oh palou ya pakala. Et ezalaka nango lisusu te. Ba jugement rendu à cour d'appel des grandes instances, ba ndima palou kaka se moko. Na mokonzi nango se moko Didier Mazenga Mukanzu. L'opinion qu'il n'y a pas deux palos. Faites comprendre à l'opinion qu'il n'y a pas deux secrétaires généraux. Et bon, on ma question qui n'appelle après le jugement rendu wana. Et les canaux qui n'denge nini. Alors, bah lobby, jugement oyo, ata okei n'appel, mais jugement ezali exécutoire. Ne ma kiachaye n'appel, na cour d'appel ya Kinshasa Matete, deux appels formulés. Appel monsieur sur lobby non, bon exécuter jugement na ya tribunal de grande instance te, ya Kinshasa te. Ba rejeté yango parce que jugement ezalaki déjà exécuté. Nde siko bake ko samba na fond ko tala est-ce que jugement ya Matete ezali conforme. Cour d'appel endimi que jugement wana eza conforme. Didier Mazenga issu na 3e congrès extraordinaire yende mokonzi ya palu au regard ya ba texte ya parti le mombiste unifié. Décision ya ministre intérieur oyo géraka ba parti na République démocratique du Congo ezalaki nini. Tango cour d'appel est confirmé yango à travers RCA 13802 awa anangambo na biso awa ministre de l'intérieur aye kozwa prise d'acte a commis à lobby à partir ya lelo mutu ya yebani lokola secrétaire général chef du parti ezali Didier Mazenga Mukanzu. Il prend acte du changement intervenu à la tête du parti le mombiste unifié. L'égalité à Didier Mazenga et outi wapi. L'égalité à Mazenga et outi pas tout simplement par l'acte du ministre de l'Intérieur.
et outil également par les actes judiciaires, les décisions judiciaires. À ce sens que les décisions judiciaires ne peuvent pas être attaquées ou ni ordonnance, ni décret, ni arrêté qui peut changer jugement. Et bon, likambo eteli direction et regroupement AAC Palou, na soi-disant défaut de qualité, oyo kaya makeshi, baza kokosa batu contre Mazenga, pesa population lumière. Le Conseil d'État reconnaît à Mazenga la qualité du secrétaire général, chef du parti et président du regroupement. Sauf que Bayaki Kolobake, mandat Oyo, camarade secrétaire général Didier Mazenga Mukanzu, a pesaki na secrétaire permanent, camarade Dolin Kachama, parce que Mazenga est ministre, incompatibilité établie par la Constitution, a pesi mandat na camarade secrétaire permanent pour assumer intérim et secrétaire général, et que mandat wana, selon le Conseil d'État, et pesaki Kachama pouvoir nyon sauter. Et c'est là qui pouvoir limité à quoi qui signé document à couper sa mandat n'a pas avocaté. Le Conseil d'État a interprété. Mais à lobby que il n'est que la Mazenga Yemoko comme chef du regroupement, président du regroupement a signé. Mais le cas les Mazenga Yemoko te a signé qui les là qui de Kachama. Donc on a établi le défaut de qualité pas dans le chef de Mazenga, mais dans le chef de Dolin Kachama qui n'a pas reçu la plénitude du pouvoir. Ah, ma belle vérité pour la candé têtu. Palou ezami balete. Tose kuisata tata mobutu seko. Aloba parti bo moko. Mokonzi bo moko. Didier Mazenga Mukanzu yende. Bo panza sangoana. Que kuna na palu eloko lisusu eza lisusu te banda matete na ministre de l'Intérieur, na cour de cassation, na cour d'appel, bango nyonso balobi Mazenga nde mokonzi ya pa ya Honorable Mantouene élu à Selembao a Keneki ko visiter na complexe scolaire l'info ko soutenir ba sportif oyo ba celle qui combat na bango kuna. Phénomène kidnapping, beba crime armé na ville ya Kinshasa et sali lisusu ya kolobelate ndakisa na quartier cité verte précisément na Ari Libulu bango bazwaki visite ya batomabe lundi 16 mars 2026 vers 19h na sima ya koyoka sango ya mawa oyo honorable Mantouene di Papa Selembao akomaki sur place pour na kosankiring na situation pour réconforter la population oyo bazalaki victime ya situation oyo ya vol à main armée. Nos buts ont été agressés. Na ba 19h. Tango ka kura ikei. Ngana bimi ke nona somba ji pa maman Germaine oyo. Nanguza ngbe ke nona zo potaji. Mbala moko masasi na simi. Na baluka boye. Bazalaki 4 on a monaki na miso 4 personnes on a munduki na maison na yo bakotaki 3 personnes ngana za kuna moya na pusa na boye ezate naza na munduki te no côté na ko sala nini atelema bi soka bushe beta ngo na kingo atelema ngo pona eso ba beta kan so te oza de ngo so ba ngo ka ngo so so abi wa bi do la se ngo yo je ni nyoso et puis honorable a université quand ça do fouiller na ba téléphone ezali ba iPhone 13 ba téléphone mususu a récupéré azofouye nyonso amema pena nyonso ye moko kolongwa wana eli ya commune ya Selembao Mantouene Papa Selembao le responsable andima mukumba ya population ya commune na ye arondaki visite na famille moko oyo mwana bango ya 15 ans kuna na quartier Mbala azalaki victime ya kidnapping pe ya abus sexuel na nzela na ye ya retour ya kelasi bozo explication ya papa na ye. Depuis les mercredis, on a causé là où ta classe à 17h comme d'habitude. Mais mon colongo et ça m'a guindé mon athée. Tous les mois na à où ta classe aïe, tout le monde a comme mon athée. Les vendredis, pe na zongi nanga nanda quoi. De moi na moka mukia ou te kuna. Nda zoa kole kapa na biso boye. Nda komi les bosso place wana kuna. Ah, nda kamwe. Moi nanga moi seul bossa bimia tuni ah. Yo teni place wana osani erobino. Na lingana matana kende prière mais namoni mutu moko babwaki awa nde mwana nga soki ebangisi ye nda matimba ngo tala boye ndaye omona ndeko na ye mais ntango amonaki wana ana uniforme alagoni élu ya commune ya Selembao honorable Mantouene le responsable azangaki te kotombola mongongo pour na population na ye ya Selembao nde toyaki lelo
compatir na famille et puis apporter bango moi assistance sociale na biso pour esunga moi na biso a cause ba soins appropriés. Heureusement pour naïe tout moni va retrouver aza en vie mais seulement état oyo to côté nango juste nga vraiment zo ba soins moko appropriés. Et par là toujours profiter que senga na autorité compétente il y a un combat Kinshasa baye ba ko assumer ba responsabilité na moment alamu de peur que les pires et continuer que ça la manin combat Kinshasa précisément pe na commune ya Selembao. Moninga malamu baye bakaye na tango ya pasi honorable Maotwene toujours au front pour na kolobela pe ko proposer ba solution afin que population na ye à vivre kitoko. Tobeta ngoma sele telefele sote pour nous que situation à maïza ko déranger makasi bandeko bavani mingi penza na commune ya Kisenso. Population ya quartier Ngandajika kuna na commune ya Kisenso bazali konyoka na problème ya mai chaque jour ba koma kosomba mai ya kosomba bosengeli kosimba que prix ya mai ezali fixé par bidon likambo ezali kopesa pasi ezali que mai yango bazali kosomba yango na ba forage yango wana ezali ko provoquer ba malade belé surtout epai ya bana mike na tina yango population ya quartier Ngandajika bazanga ki malobati biso na Kisenso toza na pasi ya mai makasi soki bakosu na biso basi la biso pena ba pompi na ba veni ata 4 ata 5 euros aider biso pour boitala pesi ka mort to atende to zoni yoka. Population ya quartier Ngandajika basengi na gouvernement akota likambo na bango parce que likambo ya boye en pleine capitale ezali kopesa pasi yango wana baleli na micro info lingala basengi na autorité ya mboka bakota likambo na bango l'état akota likambo ya quartier Ngandajika sinote mawa mingi kaka na makambo telefele société ba ke rosisa makasi kuna na commune ya Ntele ulanda reportage où érosion eza kokoba se kokoba population azali konyo kwa manandenge ya kosakana te banda ku ezali kokoba kokende sans solution tozali awa na badara na commune ya Nsele epai wapi ba tête ya érosion esi enyokola bango banda ku esi ekenda kasi population azali kokoba kobelela esikani ni secours ekoki kouta secours na bango ekoki kouta kaka epai ya ba autorité oyo bakoki kosunga bango enfin que ba érosion oyo ezala combattu ndenge baleli kwa problème ya érosion oyo to comprendre était ba bal ezala ka bien plat banda likolo tina se kaka mbula liboso kaka tomelaki ya mbula te ezaki pe RT pendant 40 minutes na tontola mokabo érosion salami tokaki ba 4 heures ba l'équipe bien vers ba 5 heures érosion salama le tisco tu comprendre l'érosion te ce qui ndé tu ça le biso moko population tu meka ba renfort marqué zo kongola mbongo na quartier puis tu social libulu ngomé tu ba social ndé na tu sengi ba aide na bino ba konza mboka botal kamanzila o ba da reza commune moko munene. Tobanzi que phénomène érosion ezali vraiment fréquent dans la commune et belé ya ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo et pa wapi bandeko batonga bandaku na bango na pasi soki bazali tango nyonso kolela boye ezali kaka l'état asunga bango pour ba perdre bandaku na bango te oyo bazwa yango na pasi. Population vandiming penza na quartier Mikondo na commune ya Kimbatseke baza na difficulté makasi na likambo o etali mai na courant et dérange chaque temps molai solution tisiko nanu ezwamite. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamo ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa commune ya Kimbatseke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza na susa mai botiela biso mai penza mai makasi ya mai apon kote msuba mai mabulu eza kitoko te de souci eza ke gouverneur pa fati avec la biso mawa atela biso koto toza problème makamba mai de souci nde yango wana
soki atiri biso mai koto biso mpe tokosepela gouvernement na ye tokobetele mpe biso maboko atika te elembo ya kitoko na mokili. Na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango bamaladi ya ndenge na ndenge. Compagnie africaine d'investissement a yebisi bakilo na yeke azongisi reprise ya bavol na ville ya Bunia kuna na province ya Ituri pe na Kolwezi na province ya Lualaba. Bunia na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunia. Bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi ezongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Tebeta bon masolo o etali complexe scolaire on peut on examiner ke kuna bazana école moko kitoko o bapesaka formation à qualité bazana machine ebele o peut passer la pratique na ndenge moko ya kitoko. Tozali na bana ya deuxième scientifique tomemi bango awa na labo pona réalisation ya yaou tozo fabriquer na bango yaou na cadre kaka ya enseignement tozo zoa makambo o totangisaka bango na théorie pe tozo komisa yango et comme concret donc pratique yango lelo tozalaki na bana ya deuxième science pona kosunga bango ko orienter bango même na entrepreneuriat parce que lobby tango bako silisa kelasi na bango bakoma capable ya ko créer bango moko ba propre entreprise na bango yango lelo tozalaki na bango pona réalisation ya yaou yango topesi ma tondi mingi na nzambe oyo asali ete tozala lisusu boye pe matondi mususu topesi epai ya visionnaire son excellence monsieur Neron Mbungu pona likanisi malamo ya kosala école pe ya kotonga oyo ezali batelier pe ba laboratoire pona kozwa makambo ezali théorie kokomisa yango pratique yango tozo soutenir vision na ye wana elongo na bana tozo tia symbiose tozo tia synergie entre théorie na pratique donc yango wana poto olonga pona bana miniza protiva pe mokolo ko milango bisaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakai. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Zana communiquer écologique bolanda leur tourne yango. Église Assemblée chrétienne ya matete asema na mokuse bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango nyonso mingi penza Église Corps du Christ awa na République démocratique du Congo liwa ya pasteur titulaire na bango pasteur Gilbert Leta ye akufaki depuis mokolo ya vendredi 17 avril 2026 na ville ya Lubumbashi na province ya Okatanga na sima ya bokono ya tango mokusi. Boye programme ya matanga ezali boye mokolo ya vendredi 24 avril 2026 veillée mortuaire ekosalema
na église CPK Lokoro, référence école Lukeni na commune ya Matete, awa na ville ya Kinshasa. Mokolo ya samedi 25 avril 2026, nde bokundami ekosalema na cimetière Chemin du Paradis na route Likasi Lubumbashi na province ya Okatanga. Oui, awa na ville ya Kinshasa. En attendant, matanga ezali kosalema na siège ya église Assemblée chrétienne de Matete asema na mokuse oyo ezwami na avenue Kemba numéro 50, quartier de la Paix na commune ya Kisenso. Référence boulangerie Noël Topé Saint-Michel. Communiqué oyo ezali signé epai ya moko ya ba frère ya église Giscard Mbungu. Qui a été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Pasteur Gilbert Leta. Bozalaki ebele mpona kolanda info ngala journal peuple na peuple ceux qui veulent s'appeler comme ça. Merci na Francis Kanda loko kazaki na sima caméra pe na montage héritier mapinde mi superviseur qui journal ngala minute option rendez-vous. Kozali ko au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.